namoni Sylvie Bongo oyo azalaki mwa muke na Mobembo azongeli biso pe elongo na Mama Solange Kwale oyo akobeta numéro 7 ezali bongo Gilles Boulembi tobengi na kombo ya Zulu na biso banso nde tozali na mituna bande ba biso ba toyambi po ya mokolo mwalelo toyambi banani toyambi baye bakopalinginya kasango na kati ya majorité présidentielle ezali bongo ndeko Papi Tamba pembeni na ye tozali na Makolo Kotambola azali moko oyo ameseni tango inso ko palinginya sango ya majorité présidentielle okati ya bitando bike bya ndenge na ndenge okati ekolo ya biso République démocratique du Congo tembe ezali soko mokete na lisolo ya mokolo malelo tokotala mingi likambo litali mikanda mizali koluka kati ya bakonsi soki tolibitali mikanda eliki koloba te kati ya opposition epai ya IDPS bakomelaki mingi Obe Minaku oyo azali mokambi ya Assemblée nationale pe mokambi AMP majorité présidentielle po ya komosenga esika bakolela pe esika bakokunda Etienne Tshisekedi mokambi IDPS tembete bande kombote miki mbote. Alors motuna maliboso mikanda mitamboli ezala epa ya IDPS ezala epa ya majorité tolingi toyeba botangi mikanda miwana ndenge nini. Merci pour na motuna na yo et il faut na banda pa kopesa bino na mbote po ezali mba liboso nga personnellement na participer na émission na bino pe mbote na balandi nyonso ya émission monene oyo so esali masolo na mboka oyo tobengi équipe nationale. Na minute oyo tosala émission nayebi ke situation évolue mwa moke tomoni ke bandeko na biso ya IDPS batindi communiqué et na kati ya communiqué balobi ete nzoto ya papa Etienne Tshisekedi ekoya susuté et comme remis à une date ultérieure mais baluki kopesa responsabilité nde epai ya nani epai ya bakondi esika ezali mabe pe ezali malhonnête nde esika wana yango tozongi sikoyo na makambo oyo ya mikanda oyebi papa kaka mokolo ya liboso IDPS elobaki ke corps ya papa Tshisekedi ezwa les 12 mains ngai ndeko na bino na kati ya bareseau sociaux nabengaki un coup de bluff tout de suite nazelaki te elalaki te naebisi bato ke IDPS alobi boye nga nalobi boye rendez-vous les 12 mai naomotanga nombre de jours etikali brofinga ngai parce qu'il faut quand même à un moment tokoma lelo koloba vérité papa Tshisekedi basi bafunda ye na Belgique nzoto na ye ekoki lisusu te bato balela yango na bariti bantu mpo nzoto na ezonga il faut ba exhumer corps esika ezali na cimetière so ba exhumer yango il faut ba tia yango na cercueil ya nini ya zinc cercueil ya zinc après na kati ya bakotisi na kati ya cercueil ya bois o esenge ezala na 3 cm ya épaisseur wana ezali norme ezali kutu ngai ndeko papita na zoloba te soki ye na kati ya mboka bokokoka suko expose yango esika te ezali mbala moko so bozwi yango ekofanda peut-être quelque part mais destination nango finale directement il faut que nous rekundango yango bomoni ke IDPS ata mokolo moko te batie opesa programme ya funérailles tosengai bango yango depuis premier jour ezala na mukanda oyo bakomeli avec un caractère discourtois faut toloba yango oyebi secrétaire général Jean-Marc Kamboul que je salue sur azolanda ngai ayeba un peu que en tant que secrétaire général d'un parti politique azali na nzela kokoma un homme d'état un jour président François Mitterrand alobayi ke soki oza opposant ozo kana kokoma na responsabilité un jour il faut banda par se comporter de manière responsable tant oza na kati ya opposition on n'écrit pas aux autorités de cette manière je ne sais pas ceux qui aiment tazali juriste à retrouver dans quelle disposition constitutionnelle il y a le que toza na poste to sala to informer bino non ba informaraté ba senga ande autorisation en respectant nini en respectant le bé kombo kanenge ezali donc ça veut dire quoi ils ne croyaient pas eux-mêmes la preuve pendant le bakiba ils étaient juste dans la provocation na soukanango et que provoquer même mort ya policier ce qui est vraiment dommage et le quoi il faut population ayebango la preuve
à ces jours, vous avez journaliste, équipe nationale, je vous mets au défi. Bodoura, toutes les compagnies aériennes, il y a Kanambo Kanabiso. Bobani na Bruxelles Airlines, donc SN. Boké na Air France. Boké na ba compagnie, il y a une réservation. La date est le 12 mai. Basé la date est le 12 mai, pour le même accord. Pendant que vous transportez corps, et c'est un mois de temps, parce qu'il y a un certain nombre de formalités, il faut que ça la réservation à l'avance. Botouna, ce qui IDP, c'est ça la réservation. Botouna, ce qui réservation, a été un membre de la famille Tshisekedi, na Bruxelles accompagné corps. Exacté. Je vous mets au défi. Peuple congolais, bazo landangai, boya ko yebsanga ki ndeko papi tamba aussi. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas à ça. Bango mo siko botam sa micro et pas na bango, nde ba ko yebsa bino quelle est la raison pourquoi ils ont cherché à distraire la population, mais deuxièmement pourquoi ba continuer à provocation. Provocation, c'est-à-dire bolingi affrontement. Ba commission lokwa eloko balingi affrontement. Qu'est-ce que ça a à voir avec les chefs de l'État? Premier jour, papa, M. Tien Tshisekedi Koufaki, les 1er février 2017. Tout de suite, le gouvernement entre en contact avec la famille. Foutel, on a habillé. Bakende poto. Le bin a que tu prendre la disposition pour enrôler l'accord. On tout ça le 1er février. 4 ou 5 jours après, Monseigneur Chilumba à la tête, il y a délégation de famille. Si les moyens du gouvernement bakei. C'était le 13 février. Total du confrère Nabino Moko à partir à Bruxelles. Total la image non et comme Félix Antoine Chilombo à l'obiki les aboyés population comme Senga. Pour ba même papa na kati mboka ba kundaye, il faut non pas respecter nini accord, il y a côté arrangement particulier pour y a comme nani premier ministre. Makambo bandi wana pourquoi je déco papita mbato to kende musikate. Oui, les kambo ezali wana pour confirmer que nous autres, il y a Conde Etienne Tshisekedi Bakundi yango. Bakundi te Bakunda. Et là, on a zoloba oyo et pas nabino, je suis à l'aise na télévision. Pour na zoloba ke azan na cimetière XL na Bruxelles. Na zoloba ke maman, au monde na zaboye, chance nanga za ramoko. Pour moi na enda lobate. Na lobi chance nanga za. Mungu atochaka mukemuke. Moi na nae. Aloba. La télévision, l'émission à l'écart, à l'obate, papa nae, bakundae nano, te. Yo le lobby bakundae. Puis ça, ce poto est organisé, le coup le lobby avec beaucoup de force. L'obata na cimetière nini, numéro à cavo, anana date. Pour mon collègue aux ongles maçon, la biso peut totaliser, bah détail au pesabiso. Merci mille pour la motuna maman. Un petit pas caca, na moi sima, ngaïn de konabino papitamba, pe moutaliboso. On a le bail qui est de Félix Antoine Chilombo voyager. Tant qu'on utilise voyage le 10 avril, ba finga, ba contredire ma voyage qui. Et zamba il faut sauter. Aza bakunda ye na cimetière ya XL na kavo moko anonyme provisoire. Quand? Na zolo bana bakundi ezali depuis mois de mars. Bozan a posé la précision. Bozan a posé la précision, nous reviendrons avec ça. Détail wana bi bozan a posé nango c'est pas grave, naza disposé à revenir. Nazo loba Mukolo oyo bango ba annonsaki mukolo ba lobaki ke le 12 mai nzoto ya papa Tshisekedi ezali koya na zela kité na to le bango na lala kité bato bazana ba réseaux sociaux ba yebi le même jour na lobby IDPS lobby boy ngai papi tamba na lobby boy etikali combien tel nombre de mikolo to comme le 12 et oui que même na ngambo na biso za bato musu ba komelinga ba mais yo risque ozozwa on risque à ça veut seulement dire que pour affirmer j'ai des éléments, vous avez un journaliste, une source et un bateau, je crois que c'est un bon barango, mais nous avons des éléments qui sont très solides. Et je demande à IDPC de défier le contraire. Donc, seule possibilité, c'est que le corps soit exhumé un jour et que le corps soit directement enterré. C'est malheureux à dire, mais on ne peut mettre la responsabilité que sur eux-mêmes. Oui, maman Sylvie. Ndeko makoloko tambola ndeko bapita mara pesi no sombote. Mais na Hollande ndeko bapita on dirait sala kala na makambo ba pompe funèbre parce que modèle a expliqué na ba cercueil ndeko za 5 on dirait au ma moto ça na mort de auto na cimetière non azo comprendre mais tika na tuna motuna et pas ya ndeko makoloko tambola
tolanda kibino UDPS a commis mukanda nae ndenge bolobe ata akomaki wana ndenge respecté ma akomaki à s'adresser na ba institution réponse est comme na ba institution te et comme nzembo pour na bino majorité présidentielle le loboko ta réunion le boko ta réunion ka likolo ya makamba bobsek wana et là on y a pas si pour na mon mboka Aubin Minaku à ça la part des choses entre kozala secrétaire général à la majorité présidentielle na kozala président de l'Assemblée nationale. La candidature des Batomi Bali. Moi, quoi, institution, il faut avoir distance dans ma cambo au tali politique. Quoi, sont au tali bien, on dirait, position majorité, on va rattraper gouverneur na président de l'Assemblée nationale. Maman Sylvie, Nandimi Mbote na yo, na Esengo. Comme na pesi de Kozulu, Maman Solange na Papa Koibatimba Mbote na pesi bana mboka bazolanda biso bipai na bipai Mbote. Oyebi ezalaka malamu te koloba na bokoko na biso koloba pona bato oyo bakufa. Balatin mpe balobaki yango te mortuis ni Gilles ni ici bonum. On est dit des morts on est dit que du bien. Hein, ce que moto akufi comme on a raison funèbre boya malamu ata soki moto ngo azaki na momesano nini tango azaki na bomo imetango batangela yo raison funèbre boya bien parce que de mort on est dit que du bien. Ngai lelo loko ande konanga papita mbalobaki tokoloba makambo matali moweite po azali lisusu na bomo ite po aya ko se défendre. Franchement, avec tout le respect, tozolo makamba papa on dirait elikamoko boye ya maseki me azaki tata na biso. Tozalaki na ye na bomoko temba la mingi sur le plan politique mais tata na biso. Yangonde à chaque fois tango tolobaka tata na bato ya IDPS batika ko privatiser Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que azalaki tata na biso nyonso. Et là, quand on a koloba awa, ils ont des reproches tozo sala pour na bandeko. Il y a eu des PS. Oyo bandi depuis Tata Kenda ko instrumentaliser nzoto ya Tata pour des fins politiciennes. Desika makambo mabe mabandaki. Pour biso hein. Toza mindelete. Toza ba africain, toza ba noir, toza ba bantu, toza tapé na bo koko na biso, toza na mo mesano na biso ndenge tolela kabao ya biso soki batiki biso. Le makambo ndenge masale maki. Nakoki komikosa. Nakoki kozata moto mabe ndenge ba mingi kuna na IDPS bazwaka ngai lokwa moto mabe. Metika na babe na ngai na lobata ke na bo koko na biso tokokaki kolela papa. Nandengo esalemi wana te aza moto pamba te azali moto monene azalaki moto monene bongaki to yamba njoto na ye pe tolela yango na kimia pe na respect nyonso na limemia omoni pona ya lola na motuna nayo eloko na liboso IDPS lelo et se distinguer mingi na makambo na mobulu outi koloba awa mokanda IDPS akomi bakoma kaboye te oyo eza koluka kotumba mboka bakomi mokanda bakomeli nani bakomi mokanda ya liboso epai na gouverneur ya ville bakomi mokanda mosusu epai na président ya assemblée nationale balobi nini epai na président ya assemblée nationale balobi Tshisekedi njoto na ye Ezakoya, le 12. Mais, le quoi njoto ne Ezakoya, ebe mukolo njoto ekokoma, to sengi na yo, président de l'Assemblée, ope sabiso autorisation, to exposer njoto ya président Tshisekedi na Assemblée nationale. Sima, akozala wana, ti mukolo yo, akokundama. Président de l'Assemblée nationale Ayanoli. Ah, toujours le makambo ya secrétaire général et la majorité.
président ya assemblée nationale ayanoli alobi malamu kasi yambo napesa bino nzela boyeba ke palais du peuple ezalaka ebe ya assemblée nationale ete ezalaka mpe ya sénat lokola bokomeli président ya sénat te ebe mokanda oyo boye nakokende kosolola na président ya sénat mpo tozwa badisposition pratique mpo na nini mpo session ordinaire ya bachambre ezali ekoloba ke esika wana eza vide te mikolo oyo misala mizali kosalema ebongi toyokana na président ya sénat mpo totala ndenge nini sur le plan pratique tokoki kondimana mpo na ndenge exposition akor ekozala eloko na liboso eloko na mibale motuna kasi ntango tokoexpose ye le 12 wana lokola bosengi bakunda ye nde mokolo nini bosi bozwi badisposition par rapport na mokolo bakokunda ye esika nini eske bosi botosi badisposition nyonso na ndenge wana mpo tokotia ye awa na palais du peuple boye te il faut toyeba akobima na palais du peuple akokende bakokunda ye mokolo nini ekozala mpe malamu tozwaka mbala mosusu baprograme yango bongo na bongo kaka ntango oyo président ya assemblée azali koyanola na kimia nyonso akoya tokoyamba tokotuna na nde na président ya sénat mpo toyeba ndenge nini tokodisponibilize esika oyo wana me boyebisa mpe biso soki akozala wana expose mikolo boni eloko na liboso yango wana eloko na mibale yo tuninga motuna te tika na yanola yo bokuse yango gouverneur mpo yozoloba makambo ya bainstitution elobi te majorité elobi non oyo nazoloba awa majorité ezali fait privé majorité elobi eloko te bato oyo ba répondre IDPS sur le plan institutionnel parce que IDPS ekomeli majorité te pour que majorité eloba majorité eréagisaka na communiqué moko ya IDPS ce qui est tout à fait normal. On réagit à une communication à IDPS. D'abord, un, le citoyen. Deux, le citoyen membre de la majorité présidentielle. Parce que majorité, maman, si votre majorité, vous êtes Zuli Kamango, il y a un bengi bino boya ba communicateur na biso to ya koloba. Gouverneur ya ville. Institution ayanoli bango pe alobi ok fédéral à PPR il faut continuer à joto abongo auti na lola est-ce que fédéral à PPRD pesaka de fonction problème c'est premier ministre ya lelo secrétaire général adjoint ya IDPS exclu non mais attendez atako bongo exclu oui mais tango yo lobi na ngai tango lobi na ngai André Kimbuta fédéral ya PPRD ngara nandima be kondima na boite bongo yo ko kondima te ke Bruno Chibala secrétaire général adjoint à IDPS. Exclu. Bon, de toute façon, Mokrimombe yebi ango bongo ke, aouti na njetete, aouti na lola te, azalaki secrétaire général, ya IDPS, nde ya komi premier ministre lelo, opposant farouche na Kabila Joseph. Wadeze, nalingina ya nulabino ndenge, gouverneur à lobby. Gouverneur à lobby, gouverneur à lobby, ok. Et ben na papa ekoya, tokoyamba yango. Kasi ebongi boye bisabiso akoya na avion nini po toyeba pe ndenge nini ya komibongisa toyeba plan de vol po akoya mokolo boye na avion nini pour que ba disposition pratique et là on a liboso ça s'arrange toujours parce que ce n'est pas un événement olinga za mwana na fandi na poto soki bolingi kosala une manifestation boko kende na police boko kende pa na bourgmestre boko solo la sur l'itinéraire ya manifestation na bino ata na ba pays ya vieille démocratie ngai oyo na sala ba manifestation bebo na poto bazalaka oui bien sûr batu nyonso bayebi yango mais nazalaka à chaque fois devant mokonzi ya police devant
bourgmestre devant responsable mosusu tozo tracé tosala cortège ekotambola ekokende ndenge di gouverneur alobi avion yango ekoya na avion nini plan de vol et avion toza na besoin na yango. Deuxièmement cortège wana itinéraire na yango ezali nini. Troisièmement esika nini boko exposé njoto. Quatrièmement est-ce que tokoki koyeba te programme ya cérémonie. Ozomona ke na niveau ya ba institution moto moko oyo aboyi likambo ya koya na njoto na tata azali te. Simplement bakonzi ya l'État baza kozelebe ETI DPS et pesa toutes les informations nécessaires pour prendre ma disposition pratique ya koyamba ebembe ya moto mpa pamba te. Merci de moto monene. Totuna te waneza mo petam soko malicholi. Totuna ba question pour to relancer l'émission. Ndeko makolo tambola emene akufa balele na palais du peuple. Papa Mba Koufa balele na palais du peuple. Rochero Taboulé a Koufa balele na palais du peuple. Et ça a été comme une session extraordinaire. Et ça a été comme une session extraordinaire. Tu es bien mavant na bino bozo ngate e be matchseki ya. Non non non, c'est là na tuna question, na tuna question de makolo tambola. Si mana ko tuna pe papi tamba. Emenea bolele na palais du peuple. Papa Wemba, Rochero, mama session extraordinaire ça la quitté. Ndene ko matchseki di totala, soki session zali, wana liboso. Yami balé, de makolo tambola, pardon, na autre question répondre. Pour la nini bino pe perdre bozo kota makambu ya liwa Tshisekedi. Etali bino na nini? On a eu, n'a pas Papi Tamba. Papi Tamba, maman Sylvain Lobi qui est comme spécialiste à ma morgue. Si quelqu'un n'a pas Kunda et n'a pas et pose un problème T. Kadna Malula, il place à Kunda et pose un problème T. Papa Bianga na ISPL na Sayo et pose un problème T. Ngapela bisu moko na Zikida et pose un problème T. Pour n'y pas Etienne Tshisekedi et poser problème. Ndeko Papi Tamba. Merci. Nazo très rapidement. Na précisé car tu peux pas repréciser na compléter ndeko nanga eloko moko na question maman Sylvie Bongo Atunaki qu'on a biso bato majorité présidentielle papa so ozo ça la politique et c'est ngeli pe oyeba que politique et marcha na information pe na renseignement na lobaki na ebandeli to yebaki ke likambo kono papa Etienne Tshisekedi c'est malheureux à dire bande ko na biso ya IDPS ba commissaire au dossier politique. Le club a commis un dossier politique. Tant que biso na majorité, Toyoki ba besoin d'accord les 12. Toye baki que c'est commis makamoko politique. Et ça na makamoko kunda été parce que ba demande union so ba sali et ça ba formalité. Papa na ndeko na makolo tambo de ya pasteur azo kenemi makambo be na bi ba demande ça ba formalité. Pour jouer dans l'action politique parce que bakoti kalaka lisusu kolela papa Etienne Tshisekedi te et le professeur le va confirmer loko oh yo za na parti politique wana te pour ce que moto bakundia ba ko kolela ete de ko na confiance na crash avion pour kolela ete pour nzoto ezeki et mon ami limbola kasi pour yo ba kolela ete na lolenge boni kolela ete na bariti na biso bantu ke bozi nzoto botie bolali atane ngolo bia papa que bibembelo se route à porte ça quand on a aujourd'hui on ne parle plus à Ebembe on parle à reste des morts. Mutu oba siba kundaki admetto batia ngona kavo bu ba ben le tiroir te mukoza ba bimisi ba na yebisi binoke soki ba bendi ezaki na kavo provisoire ça veut dire ko ba siba kunda ça veut dire que ngana yo mukolo toko kufa congolais to boya la vérité te toko pola ngai na yo ngai ndeko na Papi Tamba na kopola ndenge papa na nga kufa apola siko ndenge eza place wana nzoto wana o esi epola na lobaki po eya il faut ba tchango na kavo en zinc ba tchenini ba di on a to lo ba expliquer tout ça veut dire quoi kolela na sens que bo fongoli cercle zolela bota la mutu parce que zo ya siko na makambuya o makambu siko ya ba sikatene ainsi de suite vous savez eza le loko mo eza mabe na mboka na biso soki eloko salemi mabe les gens veulent prendre ça comme étant une référence t na koye biso ke eloko nyonso esalema mabe ezaka jurisprudence na droite na droit jurisprudence ya eloko o esalema malamu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'un officier de l'État à l'époque a joué une mauvaise décision na ko bafoué mibeko parce que mobeko lobi po bokunda mutu place nyonso bokunda il faut na entourage na intervalle à 50 mètres habitation ezalate pendant 50 ans wana ezali mibeko.
Alors ce n'est pas ce qui décision à Mabé. Un officier. Cardinal Etchaou, selon droit canon. Dans droit canon, il y a des dispositions aux alliés spéciales, aux évêques, aux paroisse, et ils ont la formalité, mon bassin, les droits canon, les évêques. Professeur Bianga, dans tous les cas, maman, ce n'est pas parce que l'on a ma décision, il y a ma baie, que bon quand il faut ça les maca tout le temps. Mais dans tous les cas, même si c'était une mauvaise décision, Moutapé sa décision c'était autorité à l'État. Et ça dit que les décisions ont besoin qui ont un bango moko ba yeboy. Parce que mbok ezambo que tambo na libeko. Ndeko papina tso mungo muke. Lelo to netinga ina fa pembe ya cimetière ya Kitambo. To mona ka ndenge bana ba uta ngamu piu ba matina batombo. Batu baroya basali misa basisi batela batepela makasa kwanga la bango bale kwanga la bango na de no likola ya tombo moko. Yoko lobake makambo les a droit canon yoko lobake za makambo ya ba ke base la 50 ans aujourd'hui ba cimetière comme loti ba tonga ba ndako na kata ba cimetière au moni faiblesse na ngai faiblesse na ngai za moko pourquoi zo ngola tsa lokuta au père nazo lo babo mama faiblesse na ngai za moko faiblesse na ngai za juste kotala mibeko mboka question ezali place na mobeko elobi nini mon place faiblesse na ngai ezali mibeko elobi nini. Si on a des places, maman to réfléchit moi mouké. Si on a des pas na bino, ba journaliste na retourne na bino question te, mais na retourne na question na ba proche na bino. Naza na posa lelo, ba kundi mutu na ndako, maman Sylvie Bongo yo kabana, ba bi ke bo sombi bo komi voisin mutu wana. Ale moi na 23h, a bi ke ba kunda mutu na lupango to voisin, tinda ima pa na butu. Moi na yo. Et là on a une loba par là. ISPL ezali esika oyo ngai natangi. Donc mamozo bana ebi yango très bien. Nazo loba tout simplement, ouais esika natangi avant que les poteaux. Et là on a zo loba ezali place on a c'est quoi? C'est tout simplement que eloko o ezala mi be comme abe o respecta loi te. Et qu'on jamais cause à la norme. Bon, est-ce que l'État ça qui moi loi moko plus jamais la loi dit. Bah ça là qui loi moko si ma. Les lois échangées et ça loi 1914 style loi échangées. Loi et lobby makambo na zoloba. Maintenant qu'un officier a utilisé loi Mabé, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut continuer na utilisation de loi Mabé ou bien il faut revenir à la normale. Et là il faut y répéter, vous savez. Et là dans ces cas de figure. Vous avez des lois vous avez un journaliste. Vous approchez le député dans le Mboka na biso. Vous avez une initiative. On a longue histoire. Ça va député surtout bien. Ouais, de comment Tambola. Vous avez la question mi balé. D'abord, Magama Tshisekedi de tali peut perdre na nini. Et comme Renaud Boutoumoi. Omoni tant on a bandé makambo na koloba. Na lobi ke motolokola Étienne Tshisekedi wa Mulu. Président ya UDPS. Asuka kikaka kozala président ya UDPS c'était azala ki premier ministre ya Congo. Nous parlons bien que du président à UDPS, mais nous parlons d'un citoyen qui a occupé de hautes fonctions dans Boko. Et en tant que citoyen, nous avons le droit ya koloba. Et ce qui biso toza koloba yango biso majorité présidentielle, c'est parce que l'UDPS s'est prononcé sur la place publique disant que Bakoya na Ebembe ya président na Bango na Kinshasa le 12 et qu'il fallait ba pouvoir public et prendre ma responsabilité na yango oyekoya eya tokokundaye na permanence en tant que parti politique Moussa na yango pondu na loso ya parti politique ils ont la déclaration ils ont la manifestation pour bola qui ça que parti politique wana ezo vivre il faut réagir ça. Il faut ça la déclaration. Biso to sanganaki face à une situation comme celle-là. Hein? Parce que attention papa Jou. Kokunda motoloko le tien Tshisekedi na mboko boyi ezali kwa kokunda makoloko tambola te. C'est différent ton di makayango. C'est-à-dire c'est une question il y a sûreté nationale. C'est une question il y a ndengeni ni kimia iko s'assurer na mboka. Il est
de la responsabilité, il y a des partis politiques, comme il y a des citoyens tout court, il y a un débat au IDPS, tient la place publique. Donc, c'est une fausse affaire parce que c'est important pour Nabiso de réagir. Deuxièmement, non, mais je vous dis parce que j'ai dit la vérité. Tant que papa est Makoufaki, Nazoya, présenter les choses non présenter en Goana, Jules, et ça m'a parce que Olingi Kolobanini, que Baboyi Bale la papa Tshisekedi n'a parlé du peuple, mais ça n'est pas vrai. Ce qui Bakoki Kolé là, Bao Bandeko, il y a valeur au Tangiwana. Pour Nanini, Boni, Bakoki Kolé la papa Etienne Tshisekedi Nesiko Wanate. Yé écoute, bon qui Bale la Yewana. Parce que yé asali mosala mingi na mboka oyo bakolela ye lesika na kilo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussitôt que papa akufaki gouvernement sombaki likambo yango. Si la famille n'avait pas démonté, on devait de laisser. Maman Sylvie, parti politique et Sengi était balayé na palais du peuple. Basengi. Président de l'Assemblée nationale a boyité. Alors, bien, considéré dans Kengo, et comme manœuvre, et ça refus poli, et ça refus poli, et comme il a mon Kengo, ça la boy, il y a pas papa, mais qui rapide. Et qui rapide, parce qu'on a fait la même demande. Et l'Assemblée nationale, le Sénat, et réagissait de la même manière. Osala Etienne Tshisekedi, osala Papa Wemba, vos habitants sont citoyens en beaucoup. Et les choses doivent se faire selon les règles de l'art. C'est extrêmement important que Batoba Yeba Yango. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Kabunda Kabound, Ozo Komana Mobulu, on dit, allez, et vous imaginez, et qu'on les 12, et puis quand les 12, voilà, il faut pas exposer les coups. Non, on essaye de vous dire. Très bien. D'ailleurs, toujours mis tout la fois, nous avons Mobulu, beaucoup plus facile, mais bon, exemple, par exemple, non, exemple, les 12, non, Yoka Mouké Mama, d'abord, Motomoka Boyi Aya a parlé du peuple. Ça, c'est un. Deuxièmement, le fait de dire, pardon, tu peux exposer Yekasi n'a parlé du peuple pendant combien de jours? Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité à présider l'Assemblée nationale? Ou est-ce que c'est que tu as pendant combien de jours s'il n'y a pas de disposition à colonie du PS Kanini? Le fait de poser cette question, et ça comme m'habite dans l'analyse, il y a un dingo. Question Moro Nazomituna. Pourquoi vous comprenez que démarche à Jean-Marc Kabound et Zanokaka provocation? Je la Nazoya, Nanya Lobelo Komoko. Yo oskomi Mukanda. Olobi qui est relé la Mouke, Tozana Posa, donc toi informé. Toi informé. Dans la vie, toi informé. Au PC programme T. Ata mukolo moko te IDP se tika ko pesa programme ke ne toza atoye ba ke papa mbazoya ba kolela ye ba ko exposer mukolo tel ba ko kino kundaye mukolo tel nyonso ne yebanaki yo opesi ata programme te o komi nengo komela ki gouverneur mais gouverneur ayamba ki pour la ni na parlement ba yamba que programme ko za la donner ultérieurement libisangai les gouverneurs na présence nationale c'est différent les gouverneurs yenem tozo assumer l'union yango président Assemblée nationale azo prêté de loko babengi lieu ezali différent yango siko ndenge za place wana ke ye alobi ke ndenge za place wana na routine de la bino programme ultérieurement ça veut dire quoi a commis lettre yango les 3 mains accusé les réceptions les 4 mains vous savez la sagesse à président Assemblée nationale à répondre à mon côté, les 12 exos à quelle on a majorité présidentielle? Et dans le les 12 exos poussent donc il y a des macambos aux autres bâtés plus n'a répondu qui n'a pas. Les 12 exos poussent Azeli les 4, Azeli les 5, Azeli les 6, Azeli les 7, Azeli les 8. Jusque là programme est sali.
eyete yango tanga komi le 9 amoni que programme ezoyate oyo alobaki otinda ultérieurement or ezali soubassement important par rapport à décision esengeli azwa nde ye akomeli bango akomeli bango akotinda bino programme ndenge nini mpona tomoni na baréseaux sociaux tokotaka na bino convocation ya monsieur Bruno Michaud oyo bazoba babotola question $32,000 c'est à vérifier. Bruno Michaud azali architecte fala tonga libulu ya mozole bakotina le programme ndenge nini tango boke ba force de l'ordre ba keko sele siège à UDPS et sika makambo mataba fo sale programme et ali important to répondre ezali très important bosenga na biso ba politicien biso nyonso tozana bosenga. Alors naza na posa na betela architecte moko na mokili maboko oyo na moins de 10 jours otonga mozole na posa na betele maboko tolobi bien terme mozole kaka bango moko bato ya IDPS nde balobi ke ezalaki yaki kotonga ba force sceptique ça c'est de libulu wala pe ko ya mabaki ebele bato akokota toilette ebele mais makambo ya libulu akazo ezali likambo oyo esalemi wana oya obolobi na 4h du matin. Vous savez maman, les journalistes ont un rôle na kati ya mboka. Lorsque vous trouvez des gens baro na mboka na 4h du matin que nous brûler motukaya police, il ne reste qu'une chose en tant que makila ba congolais zo de kanakati ba vena bino, c'est de les dénoncer. Terrorisme ezwaka jamais écho même pas ba journaliste. Ça veut seulement dire quoi? L'acte autoloba qui a provocation, il y a notamment ba acte on a passé comment expliquer? Jean-Marc Kabound a sali déclaration. La déclaration a sali a eu makambo ko ya le 12 mais abakisi a eu pour na bango banda lelo ba komi na affrontement na Kabila. Le même jour na même jour la déclaration au affrontement na Kabila abakisi nini abakisi ke banda lelo e pa bango Kabila azo sali azo le mona pouvoir. Pourquoi mélanger ces actions politiques na liwa Papa Tshisekedi? C'est de l'instrumentalisation maman et ça limite malheureusement depuis les premiers jours Papa Tshisekedi a koufi na hauteur au une chronologie et monsieur a limité moi to le bagnon sont exact. C'est qu'il faut savoir deux à la moi mon poussé ndeko makolo kotambola tovanda ki awa kimia tokoka mutazolo bate gouvernement quand même bino numéro bolo baka bino ba membre majorité bolwaka ke Tshisekedi aza so moto ya famille te aza moto ya l'état pona nini bozeleka bango ba pesa date wana bongo bino bo susumuka date nini bino bo ekopesa après ba mbilinga mbingo eleka liboso après na bovanda na bino bo sepela ki lokwa basi ba kundi ekuna ndeko papita malobi ke bakolela eli susu te il faut expliquer poni ba olela susu ndeko Tshisekedi susu te bakolela eli susu te elakisi nini ata moto ndeko ne akufi na tuna mwa suke so ba chaka te lamba pamba liboso babandi kolela ta likolo elamba neto photo na bougie ba peliti pendant 6 mois mais yo kati lobi bakolela ye lisusu te wana yo pozo ki poto na lobi na kanisi tango tozoloba munoko amboka lingala botongolo ko malamu makambo tozoloba moto moko na mboko aboyi bakunda Papa Tshisekedi na mboko oyo azalite. Donc on a dit bosso yango. Ce qui fait que gouvernement maman Papa Koufi le premier boye ma ben a pourquoi wa na comprendre motuna na yo ben mokolo wana porte-parole ya gouvernement alobi botikela biso likambo to sola na famille to bongisa ndenge nini tokosala ndenge ya kosala matanga wana famille boya ki badi banga apundai famille boya ki déjà bakamati même na makoki ndenge ezalaka famille ekei na poto pona koyana njoto makoki ozomona kamene ete famille ndima yango te na ngambo na gouvernement makoki makendaki famille ekamataki parce que tango tanaki mama et Génie Tshisekedi leka Tshisekedi a moi sabi bango ba swamba ngwana te ba yebi yango te ko makolo kotambola to ba bosolo bazongisi yango na maboko na nani po bino bozolo bakala makambo pesa maboko nani yo lo bana nanya yamba ekei
famille ezalaki kosolola na bato na gouvernement bililingi bizali makoki mapesami bakei bakomi kuna nde moto epeli awa mpona koloba bon biso toza lisusu na bomoko na gouvernement te makambo etali alors gouvernement etali obi tokotaki na likambo oyo ndenge ezalaka famille eboyi mpo atako azali moto na leta me bakolo ye libota na ye omoni papa Mobutu tango mokonzi ya mboka alobaki bakoya na nzoto me tango libota elobi baya na ngo na ino te nzoto efandi kuna elingi koloba ke bakosala biso leta bakoki kosala likambo na kote bakozela famille na leta eyoka na kote likambo esali leta azwi esheke te leta aza na mawa gouvernement aza na mawa mpona koloba te mpona nini bitumba mpona nini kokunda tata lokola Etienne Tshisekedi ezala na bitumba ezala na kowelana ezala na kosuwana mpona nini tokotisi politiki na makambo etali kolela bakoma bakonzi likolo ya papa Tshisekedi tozoyoka mabe na makambo te makolo kotambula makambo eze mabe te likambo ya moto ekoma sujet ya ojenga premier ministre te bakunda ye te majorité ne toyokana sikoyo malamu toyokana eza bino majorité ne bozala na volonté te ke koka papa Tshisekedi ya koloba mama premier ministre bozala volonté te papi tamba nakozongisa maloba toyokana malamu awa toye kobunda te toyende tolimbola mpo bao baza kolanda biso na bandako bayeba nini eza koleka mitune ekouta epa na biso bino boyanoli bozala mpe mwa mokuse mpo mitune eza ebele mpo na likambo wana papi tamba napesi yo maloba mama atuninga eyano moko alobi na ngai te nayanola likambo bi papa Etienne Tshisekedi baolela ye lisusu te mama babenga yango thérapie de choc nazoloba ngo exprès mpona choquer bamilitant bayeba ke bakosaka bango bayeba ke papa Tshisekedi basi bakunda ye nyonso bazosala oyo wana bayeba yango ke seki oyo biso nyonso tosatandaka moto akufi na poto afandi na morgue mokorne esali nini eye bokei esika na famille n'importe où bosali nini boleli ye bolali na corps le lendemain bosali nini bokeko kunda ye c'était une procédure normale malheureusement pour na papa Tshisekedi ekotikala soki osalema te ndenge corps ne eza wana etikali soki ezongi na mboka ndenge corps ya papa Mobutu soki ezongi na mboka etikali na destination moko cimetière ndenge nini président ya assemblée abana otoko expose yango combien de jours nini bino bayebi makambo boyebisaki eteke kwani boyebisaki eteke thérapie de choc toko expose te tikaka kaka yapo toko expose te tokende malembe totikali na mwa minute tosikisa otuni otuna moko important oui tokei je m'appelle Papi Tamba naza président assemblée nationale te donc obengisi ngai naza nga na ba protocole te ke muto akomeli biso a na répondre a nga la ke na nga mbala moko na obaki no babengaka mbeli mais tu pesa makanisi ko na majorité na kei na nga na mbeli ezali nini nazozuka journaliste moko nazoluka membre moko ya IDPS aya kolakisa ngai kende ko Papi Tamba makambo zoloba na biso okosi mama nakoya na excuse publique problème naza na posa seulement bato bayeba ezali yango wana obobengisi ngai na kati ya émission ngai na kati ya émission badestine nga mokanda na Jean-Marc Kabundi te naza autorité na kati ya mboka te autorité na kati ya mboka il faut répondre na correspondance oyo bakomeli na toute la courtoisie ndenge lettre nezalaki so ngai bobengisi na émission botuni nga motuna wana mpo na ngai na lobi na bandeko na ngai ya IDPS na lobi na bakongolais nyonso bozwa responsabilité botiango na mitu ya bakadre ya IDPS eloko basali mabe baprivé papa na biso Etienne Tshisekedi bafunérailles oyo ezali digne de son rang bafunérailles wana papa wemba toleli ye 48 heures
gouvernement a fait tout ce qu'il fallait faire. toyokani na wana nga nalingi natuna yambo tuna nalingi natuna eloko mosusu bomoni te ete papa Etienne Tshisekedi akufi lelo likolo ya sanza misato minei ekei bakundi epai mosusu ndenge oti koloba ebasa akunda ye omoni te ke ezali pasi mpona bana mbuku bazilaki balele na ndenge ya biso ya bokoko ya biso bazozela te lelo yango bomoni nga nazoloba boye mpona nini ezali mpo bamilitaire idps bayeba mabe oyo bakadre na bango basali ndeko nanga pasteur alobi yango premier jour gouvernement aprendre makambo en charge gouvernement apesi bamoyen yango tanga kombo te apesi bamoyen na monseigneur mulumba mama nga naza awa te ngai mpona koleka ngai vérité gouvernement apesi bamoyen pa évêque mulumba papa Etienne Tshisekedi délégation bakei na poto oyo nazoloba sikoyo le 13 à février akufi le 1er février bokenda baréseau sociaux botala video ya ndeko na bino moko natanga siko kombo eza ndeko eleze ayambi ndeko na biso Félix Antoine Tshilombo nde à partir ya wana 12 jours après liwa ya papa balobi ke non biso koro ekosala nini avant eya bacondition politique ebandi po peuple nde moto asengi ke il faut sami badi banga koyamba nzoto nani ya papa Tshisekedi te euti epaka bango bo se rappeler makambo continue IDPS apesi date balobi ke malgré makambo c'est le 11 mars corps ezoya et ça date à liboso te total une vidéo kaka ya quelques membres IDPS tongota kacha vidéo il n'était même pas 50 pour comprendre ba prétexte ba sali vidéo na vidéo na ke non biso ba militant tolobi ke nzoto papa na gouvernement oyo koya te tokomo silikila ba famille ya papa ya Tshisekedi ainsi ba liembongo pa gouverneur vidéo ezali est-ce que le président de la République a tranché parce qu'il a perdu président de la République a yambi de konabiso Félix Antoine Tshilombo président de la République a yambi de Félix Antoine Tshilombo deux fois l'intervalle de 3 semaines yeso qui a yé balobi na ye ke to sola makambo ndie to kunda papa nao ye ka kono wana tenga zulu kona primature siko non papa ko ina sona question wana toyoka zela muke zela muke bon alors na topesi yo moko makolo ko to komi na suka ouais ndeko papite ndeko papitamba outi ko ba ke non IDPS ba sala réservation te pour nzota papa Tshisekedi e yawo d'après l'information dans un bino bopesa qui consigne na ba compagnie aérienne bana makor ya eza lokuta l'information est là moi mais eza lokuta bopesa consigne na ba compagnie aérienne ba mema et bembeti ya Tshisekedi te pour quitter l'aéroport international mais non les combles de ridicule comment ça va pour que ça expliquer yo ka wana ye awa répondre plein au kozala na Congo na ye soki na sali réservation soki ba rejeter yango pour bato ba rejeter nga au moins na trace nini ya réservation na salaki so IDPS et brandir bino preuve nini ya réservation te soki compagnie do pesa ki mitindo mais na lobi boy bolobi ke do pesa mama nga na chaka devant le fait accompli particularité na ngai papi tamba ndenge eza place wana boya lokuta et l'autre wana na bi te loba ndenge na na boya lokuta papi tamba na kanisi toyokani tokomi na suka émission na nina pesa bino maloba muke po moto na moto apesa mwali kanise po tokomi na suka boye bisabiso bao baza kotala biso na bitando bike bayeba makanisi na bino liloba na bino le suka poto kabon ngai nalingi na muke pamba koyebisa bana mboka boye maso tokomi na ngo lelo ezali gouvernement te ezali majorité te ezali IDPS bango moko IDPS bango moko eloko oyo papi tamba uti koloba wana suka tango lobi est-ce que papa mokondi ya mboka Kabila Joseph ako kata likambo oyo te mais papa mokondi ya mboka alingaki okokata likambo oyo ayambi Félix Tshilombo na ndako epa na ye papa oye est-ce que okokoloba na biso ndenge nini tosala po tokunda papa te Félix Tshilombo azebe boye akanisaki mokonzi azoyamba ye po basala makambo ya
bapesa ye primature di tata na yo akufi yo mwana tata akufi yokanga nano pardon ozala ta fils unique te ozala bandeko na ebele première préoccupation na yo papa oyo ya yo oyo osombi ye na mbongo te tata oyo ya yo penza oyo aboti yo akufi préoccupation na yo ya liboso eko kozala kokunda ye te préoccupation na yo ya liboso ezali okoma premier ministre sur le tolobi boye nzambe asimba mitema ya bandeko na IDPS babimisa nzoto ya tata kuna esika batiaki ye na kunda na poto na place ya malili baya na ye te basi bakundaki ye baya na ye na Kinshasa Sina malabate Papi Tamba poto sukisa ngai nazopesa proposition na bandeko ya IDPS ba s'approcher na gouvernement bayoka na mokolo oyo babimisa nzoto 48 heures avant mokolo oyo nzoto ekoya tosala déjà matanga toza déjà na matanga mokolo nzoto ezoya de l'aéroport to accompagner yango directement osala nini kokunda yango wana ezali proposition te soki famille eponi soki famille epoyi kabeyaka monga eza toujours nzela nazoloba boye parce que malheureusement papa na ngai malheureusement ni loi ni bon sens na vie kopermettre biso so yango ngai ndeko na bino Papi Tamba te natindaki bakunda ye to nasalaki bakunda ye tozala ba émission oyo tosala tozala na mawa na motema malgré que bazwaki ba liste batiaki bakombo na biso tokende matanga te mais tosala ba émission po te tomeka kosenga baninga nzoto ya poto lela ye biso nyonso elongo bakoki koyina ngai pour rien du tout nzambe ayebi vérité nasali eloko te tosali matanga 48 heures avant te 48 heures avant mpo nayebi na ntina bayina ngai te 48 heures avant tobandi matanga jour corps eye vraiment ekozala biso bapermettre biso nyonso tozalaka te olingo accompagner papa sa nini mpo malheureusement tokosi koexpose corps te tomona te elongine mbala suki toyokani Papi Tamba toyokani makolo tambola nakanisi balandi babolingo bino baboti kolanda biso bomoni pe boyoki bimituna mabiso epa ya Papi Tamba pe makolo tambola bangonde bapalingi sango ya majorité présidentielle baye koloba poto solola toyeba nini ezali koleka kati ya liwa ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba nakanisi po ya mokolo malelo na kotondo mingi baninga bangai Solange Kwale, Sylvie Bongo, Gilles Boulembi, pe na bino panso ezala pe bino bolandi biso totondi bino totondi botikala mala. Zengo